Cuisine Yannick TV Ndema. Bonjour, bonsoir, ça dépend R et coucou telabino partout bozwami. Avant qu'on bande émission na biso topesaka merci na Seigneur kolala kolamuka eza habitude te zaka kangolu ya nzambe tomoni susu mukolo alelo. Pas vrai ba abonné nanga, j'espère que vous allez bien. Moi aussi je vais bien par la grâce de Dieu. Bokota to solola soki na fungoli ba caméra nanga c'est que likambo ezali soki likambo ezati bala mama no fungola ba caméra te no va nangai tout le temps nalingaka bozala branché bozala ligne pour bo recevoir ba émission ya super bien et tolali tolamuki makambo ezangaka te na communauté na biso congolais makambo ezangaka te congolais makambo ezangaka te olalo lamuki makambo na makambo nini susu ma émission na biso ona memeli bino na mukolo alelo eza mama na makambo ndeko nanga. J'espère bomoni miniature wana eza sila bisalu Bekam eza mama ebakata ba couleur boyebi bango très bien o ba jouaka o ba salaka musana bango kitoko emona na kana misu ya bato nini lisusu ezoleka bala mama eza koinda bandeko na ngai. Cuisine Yannick TV azalaka na banki te po bomba. Cuisine Yannick TV na bino alobaka j'aime au coach, j'aime au coach, commentaire au coach, au s'abonner, ce qui est la première fois pour recevoir encore des émissions super bien et que ça la Cuisine Yannick TV na bino bien. Bandero na ngai tolali tolamuki makambo ezangaka te makambo ezobima o mame bakata tomona su mame bakata na sila bisalu te mame bakata ipare ke makambo na makambo ndeko na nga. Cuisine Yannick TV expliquer bino clair Cuisine Yannick TV aye bana mama mame bakata azana makambo na ye sila bisalu azana makambo na ye ta ezalaka lisusu te parce que ndenge zaka liboso e mo ba mona na kabino mo boyebi mutu azana makambo na ye ba activité na ye ba rendez-vous na ye makambo na ye mutu azana ba chaîne bango mibale mutu azana ba chaîne si la bisalu azana na chaîne SBM mame bakata pe kuna azana ba chaîne na ye e bakata ba couleur bandiko na mutu asala musala na ye azoluka 1 euro 2 euro ndenge kaka ezalaka bana mama ya minene nini ekwei lisusu bandeko na ngai kaka bango na bango bazo bimisa makambo o kutu ba filme na biso ezo tala mate parce que c'est quoi il faut bon expliquer clairement bandeko na ngai omoni succès si la bisalu bandeko na nga mutu apesaka succès ezaka nzambe mutu apesaka kaka élévation ezaka nzambe toza na temps ko créer mabete pa ko penser mabete soki osali filme no omoni ezotala mandenge esengeli te c'est que ndenge nzambe moko alingi ezala bongo te soki osali filme no epesi baka epesi baka epesi makambo eza nango pe effort asila bisalu te eza nango ka effort ya nzambe parce que toyekotala totala ba filme wana ndenge sila bisalu ajouer ndenge sila bisalu ezotalama ndenge nzambe alingi ezala bandeko nanga toza na tante ke ovanda muta créer ba problème sila bisalu alingaka ba problème na batu te sila bisalu alingaka kimia na batu nyonso pe sila bisalu aza mutu ya bolingo soki mama ebakata osali filme na omoni filme ezo marcher ndenge esengeli te nzambe moko ayebi asalaka na ta na ye balobi le panier circule encore ezaka te ke ovando bando créer elo mobo epona muninga ezalaka bien te parce que na monde na bino boza ba hypocrite na monde na bino hypocrisie eza makasi ya mukiete meza ya makasi bolingaka vérité te vérité bolingaka ngote ngo momoni vérité ozuma zo bimsa ezo créer ba problème parce que balobi toute vérité n'est pas bonne à dire bien sûr mais quelque part vérité etikalaka vérité bino na bino bolingana te bino na bino bolingana te so moko komo mata bokomo mona mabe bolingi bino nyoto bozala ka mesure moko taille moko mais na vie ezala bongo te na vie mutamutazaka na étape par étape azo mata
na vi mutu na mutu azalaka na tane sila bisalu aza ndeko na ya mwasi sila bisalu aza ndeko na oyo bozalaki bapire oyo biso nyonso toyebi toye komona na ta mo boye bozalaka lisusu te tokoki kokota na bavi prouve na bino te tootala lokwa tootala te tooyoka lokwa tooyoka te toomona lokwa toomona te bandeko na nga me oyo ekomi ti ekoma na bafilme bateatre ndenge ezalaka oyo nini epesa makambo oyo nini ezotalama banini etalama te sikoyo boli boloba nini kisi parceke bino boza na mondo bocrea baproblème eza nango kisi te eza nango ke nzambe moto alingi ya moko ezala bongo na vi basalaka bato nyonso te bozala na mbongo na bambongo te bato ya bambongo baniveau 1 baza bato ya bambongo baniveau 2 baza baniveau 3 mpe bazali bongo te ebana mama bongo te bana mama moyo ebima mpo na mutu nyonso mbula ebetaka mpo na mutu nyonso mutu amabe na mutu amalamu nzambe akabola mutu te ka biso bato ya mokili ovulala olamuki obimisi problème olala obimisi problème oli bocreye su problème na vie asila bisalu komona kaka ndenge bakaka ba 100 ka ba 150 ka ba 200 ka ezobeta na bafilme na ye na filme moko kaka bomona 150 ka na filme moko bomona kaka na épisode 4 épisode 1 baka ndenge ezobetama baka bovandeli sila soki bandeko nange eza kitoko te bino nyonso boza na besoin bavie bino nyonso boza na besoin 1 euro ekota na YouTube toboyi te eza mosala oyo bolielaka eza mosala oyo bozosala me bosala yango na ndenge bien bosala yango na ndenge aki motema mabe te bino na bino boyebani sila bisalu aza na bafai na ye babakuka yo poza na bafai na oyo balingaka o mutu na mutu azosala mosala na ye eza lokola na wenze bino nyonso bozoteka nguba mutu na mutu ateka nguba na ndenge na ye mutu mosusu ateka saki esili mutu mosusu mpe bandachaki sakombi omona kutu sani na esili te mutu na mutu aza na ndenge ne bandeko na nga fu bozelaka ta nzambe bino eloko ezanga bino bato ya théâtre na biso bozangi patient boza na patience te boza mitema moto bolingi kaka bokoma ndeti ye bozalaka lokola ye mutu na mutu aza na makambo ne asalaka mutu na mutu ayebi makambo ne azosala mutu na mutu aza na ta na ye soki tano wana ekoki te bandeko na nga koforce te tozalaka babakuka zalaka na poste ezela bilaka soki nzambe abilela kopambola quelque soit qui neige qui plein nzambe opambolo parce que Dieu est souverain toko créer ba problème esika problème ezate bandeko na nga et comme sous problème otala ba nombre baka Congolais boa somme Congolais boa somme vraiment vendre hôtel si l'obeta ba kaka na ba épisode nini toi filme moi sur nini ezana ngolu ezangolwa nzambe bandeko na ngai bomoma njoto te bomisuese kala mino mitema te eza kaka likambo ya ngolu soki ekoki okoforce eloko te ngolu soki ekoki yo moko omona kaka nyonso kefungwama na bopete bana mama eza likambo ata likambo ya ngolu ya nzambe bandeko na nga mpwani baprobleme ezanga te olalo lamuki po bite lelo vande na lali na lamuki boye lelo va eloko ezate me makambo ebima kaka makambo ezosila te bokomo vanda bovandi bokomo tala film asila bisalo banda na premier épisode nde basukisaki na 7e épisode oyo abeti combien de cas na bafilme moko bokalkile ba 100 ka ba 200 ka ba 150 ba 130 ka bandeko nanga esali nini bana mama na vi bokendaka malembe bandeko na nga bokendaka malembe bandeko na ngai bokendaka malembe course na mutu te mokili osomo nayebi te so tokende wapi tokomi wapi toyeba pe te nzambe ya kosunga kuizi yanika apesa nika conseil mama ebakata so omoni kosali théâtre na yo etalami gloire à Dieu etalami pete gloire à Dieu si la bisal soki asali théâtre ne etalami gloire à Dieu etalami pete gloire à Dieu bozelaka nzambe ya nzambe yaka maleme mais soki ekomi ta nzambe apambolo yo moko oloba kiso bie kisi te ezaka mamwa nzambe bandeko na ngai nsila aza ndeko na yo
yo zande kwa sila bo welela nini oyeba na kate liboso to ndo muna ndo jouer na kacha SBS la bisal pa bengi soko jouer pe bo sali pe musana mio kitoko o baluke zongi eza nini olalola muki makamna makambo olalola muki makamna makambo ezalaka nini yango ezalaka nini vraiment bandeko na ngai omona bozaki bien bozami bale bozaki bien lobi bakaboli bino lobi komi wana elonge pa wana elonge pa ezalaka nini bote biso bafai na bino nini bolakisa biso nini vraiment biso toyeba te na monde wana toboyine biso te na ndako nyoto makambo ezangaka te bana mama bongo te makambo ezangaka te toboyine biso te makambo ezangaka te mais fo boyeba kosolola fo boyeba koluka pe bino na bino fo boyeba koluka kimia bana mama puisi Yannick TV azala na banki te ona memele bino kaka yango parce que kobi bazotala na baka échanger mama esis me baluka nef bikende biso nga nzambe yaka somo nalela bino a trop bandeko bozaki na live nanga ebandel pe tisuka na komi nanga koshite na kopesa ba merci na bandeko bakolanda avant ou bakolanda après. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye. Purchase your tracks today. Lomba bitumba nangai nzambe alola lomba bitumba nangai nzambe alola lomba bitumba nangai kosi na yuda lomba bitumba nangai nzambe alola